Kina me TV, bokende keli bosoye. Kina me TV, bokende keli bosoye. Création na motala, lele, totala. Hein? Madame Bébé, Maman Chike, Lenda na motala, Ekofuta yo na motala. Allez, Blakiria! Vraiment, c'est Gloire Mix dans l'émission Star en ligne. Star en ligne, une émission qui vous reçoit souvent les artistes qui sont reconnus de la RDC. Vraiment, na plateau na biso ya Jeunesse Kinam TV ya lelo, ndenge kaka Maman Jeannette abandaki kozela, ndenge kaka ba prêtre ya Lumani abandaki kozela, ndenge kaka Papa Willy Pelenda honorable abandaki kozela, ndenge ntimi Pulu abandaki kozela. Jimmy en tout cas, le président Jimmy en tout cas, comme surprise, invité na bino baki na surprendre bino, les deux azali sous le plateau, batu baki escali moi, et mususu nini kanka changeant comme tika art to nini. Yango le tozane na plateau ya Jeunesse Kinam TV to yeba tika art to te est-ce que aye et tant qu'artiste ka oto yeba ki en tout cas ou bien aye lokola homme d'affaires aye lokola mutu ya makambo mususu vraiment sans plus tarder to solola na ye pona koyeba nini oyo ya memeli so ndenge shikibwa tatu ya fonga ki mato ki na koloka nini oyo artiste en tout cas a memeli so vraiment papa bonjour. Bonjour Papa Gloire. Papa baimboka bazolanda yo okosunga biso tombola mbongo muke baza na posa bayeba nini oyo memeli biso lokola sango mpona nini ba absence na circulation vraiment napesi na bambote ebele esika bazali en tout cas vraiment toza malamu kaka ndenge ngai nazali artiste comédien musicien donc mosala ezokoba bien ezalaki par rapport na appel oyo obengaki ngai esengaki naya sikoyo okutana na tosolola masolo yango vraiment masolo yango eza ya liboso puis parcours na yo pour les gars na Jeunesse Kinam TV malheureusement tu vois que moi problème on a outé qui koye bisayo même que tu vois na Jeunesse Kinam TV news ba vidéo wana oyo yebi eza lisusu donc eza lokola to bandeli moi musala mo lisusu à zéro vraiment ba abonné na biso to za mikolo na Jeunesse Kinam TV news vraiment ba abonné à Jeunesse Kinam TV news ba kozana posa ba yeba lisusu bansangono ya mikolo yo po bazomona lisusu te moi absence exactement na ba festival na ba activité na ba publicité ndenge toyebelaki auparavant eza lisusu bongo te on toyeba ochange ba activité ou bien oza kaka na kati ya monde ya art et soki oza na kati ya art pourquoi ba silence moi makasi nga naloba likamo omoni moma oyo nga nazala koyokana te naye moma mosusu lelo mpe nakoma na moma mosusu moma oyo nakomi jamais nakoki kotika lisusu art kwa art ezali eloko eza makila oza na botama nango ntango nazalaka nao na art te mabe koluka nakoma artiste mais lelo nakomi artiste natika lisusu art osimba te nde nazalaki na studio nazalaki koprepare album ya Kingo Muzika yango nde omoni nazalaki na mwa espace mingi ya komonana te donc ezaosenga mpo bamaki koprepare kwa eloko ezobima eza eloko na ndenge nga napeselaki bato na ndenge nayeselaki bato ifo nasala eloko moko ezali ya kokoka naosala eloko te nasala batexte ezala kokoka te kibongo te mpo nasala pene eloko ya kokoka oke etambuka yoki asatu abika eblaso abo Kingo Muzika yango eza na combien de titre po biso toyebi ndenge nga nayebeli yo okokovanda mpe boye na journée okoki kokoma ta 12 ndengo na seconde nini esaliki Kingo Muzika ezo ata makasi eza na combien de titre bon Kingo Muzika nasala yango eza na 7 titres eza na 7 titres eza na 2 génériques et 5 chants eza album eza EP nde toloba bon à part ça eloko oyo liboso nasalaki bayekisasa makolo donc nakozala kobandela moso nakosala remixe yango sikoyo na ndenge moko boye na remixe yango oyo ya kitsakataka na remixe lisusu na ndenge ya sebe vraiment artiste bayimboka vraimen basepeli koyoka éclaircissement epai na yo moko ndenge opesi maloba basepeli koyoka yo
lelo ozomi lisusu na kati ya Jeannette Kenam TV mpona koyebisa biso ete Kindu Muzika eza kaka kocontinue Kindu Muzika kosala makambo nango mingi toyeba na kati ya Kindu Muzika olobi oza na batitre tete banzembo ozosomba kosomba bia yo moko ozocompose papa nga bandi na bandi carrière so nasali soki na kobosana te basali déjà plus de 1000 chants plus de 1000 chants oyo nga nasali nana banzembo mosusu na motu eya lisu te donc nakomokosana meme nakomokosana maloba nango me naza moso nakomoyemba o nayemba liboso ya mibale ya misato ya minei maloba ye eza na mosusu omona motu so neti bato totambola balobi na ye moyidi ye boye na boye bamona refere na nzembo nango nasala kwa moyidi so balobi atoyimba biloko ata kozwa biloko ya bato na renivere bamoko esprit nanga place oyo nayembaka nzembo oyo ya kozwa biloko ya bato mwasi ya bato mobali ya bato donc biloko ezoyaka wana nasala mingi omokikai oyo bandaki makambo na ngai eza lelo na bandi mwa kala donc nasala au moins 28 ans de carrière oyo ya kotambola kobeta litaratara donc nakomposa presque na mbino ebele donc makambo nyonso oyo esirkulaka na monde na biso deja na komposana kwanga nasala yembaka mibale yango wana omoni donc nazali mpena na tete ya kocompose ndenge eza boye banzembo wana soki esalaki naumela ezali biso nalobi mpona esengaki ifo nazwa temps na revoir batexte epuis na ndenge na minute na oloba naza na te nazosala befort vraiment na niveau na relation na mpo nayebi te oganeki déjà relation oganeki déjà bato vraiment ya minene baautorité ya pays oyo okomaki déjà kocourtoye bango bokomaki kosolola baza na bacontact na yo est ce que oproposaka bango babesoin mpe basusi na yo te yo moni okosepela po évolue na baeffort personnel oui naproposaka bango basusi wana idée de projet eza mais il faut yebake moment oyo eke parcourir namona moment ya covid bakampene ezalaki te na ndenge ezalaki kote okokanga bato na bandako na boye baconfinement banini bon epuis ifo yeba moment oyo eza bamoment oyo mpenga na voyage mingi nazalaki pena na kishasa mingi te na voyage mingi natamboli presque au moins ta bafrende kovoyage na bacadre artistique de bavoyage personnel nenga sa artistique na voyage esu na cadre pana miniti ongande art mingi tozotimina na voyage mais malgré sikoyo nde tozalaki na bamoma covid revenu eza lisu ndenge ezalaki liboso te ekomi siko bosala mais bakashe ezobia lisu ya makasi pena te donc essentiel mwa moke omonana esunga mpe okovivre mpo oza motu oyo ozovivre esenge polia vraiment lelo ntango oyembaka osalaka ba stand up na yo bashow na yo ya nzela mpe na basale na bafete baparcours bakaraoke baplace oyo babengako tosantaka donc courage moko kati na nzoto na toyebi te courage wana eza ndenge okolela obien oyimita motu bien eza naturel bon nde naza awa ngai mpenza kokola na ngai nazalaki ya nzungu nazalaki moto ya courage bon na mpe mosala ngo nde naosala po ntango ngai na bandaki avant na nakoma boye ntango na bandaki kotambisa biloko kotekaka biloko soki oza courage te otekelaka biloko me ngai nazalaki na vitese nakoki kosimba sachet mibale bongo natekesi na gratuité nasombi misato natekesi na gratuité nasombi 5 natekesi na gratuité nake nasombi 8 natekesi na gratuité nasombi 10 kaka bongo ti omona mpe na bimai na 2 sachet na kopa naozonga ndako ya mosusu 50 sachet bikoyeba sikoyo vitesse nini oyo koteka biloko ati okoma na 50 sachet en plus lisusu enini babombo wana ekotaka bapiese ebele ti okoma na 50 sachet ya bombo okomema o ndenge nini okotekela o ndenge nini mpe wana eza bastratégie nazosa vraiment toyoki artiste ndenge nini oza kotalisa biso oyo ezali yo
est-ce que ce que le artiste fait a fait sa parcours, a fait sa CV, il pose un parcours artistique? Oui, il y a un parcours artistique, ma casse. Ngai na tango na yokani nga natika kosala album te nga natika kobeta na orchestre motu te mais nga nasala théâtre ne pas papa na biso ya musée tata nzambe nkwalu zwa le chino walobaka limbisanga ma chantale moye nakangila bote na yo motema ejalite yo jali solo bote ya mama nanga Elise ya musée vraiment place azali napesi basala mebele na bambote musée Jeff kamba ya vérité vraiment tango nakanzwaki epa na ye na wana banini pas musée Jeff nameki na télévision na ba 2005-2006 osala pe art oui wana fera na oyeba na opana na ngiringiri mwana ngoto nakopa ngiringiri na veni nzombo numéro 122 veni na zofanda si na ndenge mpe tozalaki en diagonale na ba ancien joueur ya DSM mpe balobenga Dalco si na ndenge mpe toyei kolongwa wana nga mpe naye koluka bandako na nga nakomi mpe kofanda na mwasi na bana na nga tobundi nde na moma na sikoyo nazoteka epuis sema nazoteka bombo nde nazoteka bagaranti babijou garanti baargent banini mais la stratégie ya loyembo osala bafleur osalana te osala bafleur na otondisa mpe ba 80 personnes likolo d'ailleurs ozala star avant TV oui comme ça papa na TV nazalaki déjà star tina ndenge osalake ya musée toyaka koteka na wenza mateka mona nasala bafleur babersi ya liwa nde ayobenganga mais yo soki okoti na théâtre osala te mais nga mpe nasala deya théâtre avant théâtre nasala ezalaki ya badrame oyo tosala na bakimbangiste na badrame oyo basala na batémoin de Jéhovah mpo bakoko nanga basambela sikoyo ntango aye kobenganga na kete mikolo ya liboso nasala teste nasali plein oyebi ke ya moza tala seke eloko eza sikoyo série wana bazalaki na pièce moko basalaki ntango pièce wana ekomi na suki esili nde baye kosala pièce moko babengaka bitoto muzika na tralala muzika nde sikoyo nga naye kosala muzala muyombe mpo makambo ekota babitoto banini congolais nga naye te azaka congolais te bon ayimitaka nde nini ya bayombe lini ya bayombe tonalité wana tango nasali teste oyebi ke batoli et puis les mêmes jours wana nde groupe na ye mamo ezwaki na bango vitesse mosusu po bazalaki na bango na vitesse mais ntango nga na ye mpe groupe ezwi vitesse mosusu baser bayokota ebele kozana ser moko tozaojue na ser miraesa mireille ser wana azalaki monene makasi vraiment place ser wana lelo toza na ye lisuki akufa vraiment son âme repose en paix donc naresonaka ye mingi so nafandi elongwa tozalaki na basere na biso na bashola basere na biso elongwa bamelia tozalaki na bajeune balojue makasi ezali lokola basere ezalaki bapaster ebende apart paster ebende ezalaki lisusu na nteko nanini mantseku papa mantseku o série moi azalaki pasi ke macheko bozali place moko azalaki metteur en scène abanda to moko wana mpe aza na mwana moke aza na mpena jeune wana nga déjà na deya père des enfants na deya mpe na 3 enfants bo mais ye azali nano azalaki kopesa biso pena makambo vito répétition bien tosali nini pièce wana tosalaki na bapetio na banani bon bakomo mingi nandenge kosalaki olongwa te groupe ezalaki nango nga nde na longwe na bandi bavoyage na bandi bavoyage tina ndenge osalaki ekutaki te ndenge okaniselaki na ndenge okuta nga nde azalaki osala bafere
na moment nazosala deya bafeur mpe nazosimba deya bamontant makasi bambongo oyo ya bien oyo ya vie théâtre nakendaki mpona namona déjà ke namona mpe na télévision bamona visibilité mais nga déjà moment wana bambongo na ba1000 banini nazosimba déjà na série wana mpo nazalaki déjà na babana batekela nga madame na nga atekaka kote mosusu nga mpe natekaka mais soki kosalaka ntango na longo wana naye kopropose mpona badevoyage wana bandali ya voyage kaka natikaki solo nakomi soko voyage so voyage ya liboso nakendaki ezali na spectacle mo esalamaki na Kisangani sikoyo nga nakendaka nasala défilé ya journée ya le premier mai le premier mai du travail naningisaka bazwi baimage nanga batiango na RTNC na bango kuna na Kisangani komi neti koleka générique ntango nazongi Kinshasa naye kokende lisusu nasala lisusu spectacle mosusu na mboka monioki kota ya mai ndombo naningisa kuna bazwi mpe générique nanga batiango lisusu na chaîne na bango donc nango momona sikoyo babisiki oyo naokende mpe nakoti lisala naningisi bazwi batie na générique batie générique sikoyo nango momona makambo ekomokola na koya mbandaka kota ye mbandaka nde naye kokutana na première dame ancienne première dame mamoni nde nasalaka pénétration yaka na bavyenga jos balokuli son âme repose en paix bapapa lokuli banani bapapa ya biso ngalufa banani bapapa nso mabele lisi son âme repose en paix donc maman Bilabel, maman Chabani, donc bazalaki bapepele nasali spectacle grave. Allez, naye kozonga Kinshasa nde nazonga Kinshasa nde naye kozonga mwasi na nga na bana nde kokendaki Équateur place nakendaki kosala groupe. Mais ce moment là on le kimi olongo na centre ville ke ça la nazosala groupe na Équateur po na Kinshasa déjà namona kuna vie eza bien epuis na Équateur olonaki groupe pene ya malonga oyo ekokofanda eza te sikoyo nde nga na ye sikoyo na notion bapesa nga na Kinshasa nde na kesi koyo na Équateur oke kosala groupe ne groupe ya liboso nasala napesaka ko groupe théâtral en tout cas un groupe théâtral mon préféré en tout cas international. Mais comment nous en tout cas zalaka na mode ya pa molia ke ntape sa yo. Comment en tout cas la kombo umeli bana bo mwana na ko na ba bobe en tout cas kwa makambo na ba sala les en tout cas. Kwa ngana ba inspiration les gens na lo ba lelo na donc lelo ce total na ba mikolo na bimi na oke ba 32 ans ya carrière mais na ça ba 28 ans on a bougé. Na tamboli presque Congo mobimba. Pe na rozanga otambola lobe ko na ba 4 provinces afanda. Mais presque Congo mobimba na tamboli na ba avion, na tamboli na ba bateau, na tamboli na ba canoë rapide, na ba camion, na beti pe ba makolo. Na kota même na ba forêt ya minene na tamboli na ba saki na mukolo. Vraiment si na ndenge na ye kozonga Équateur na kosala groupe na longo na groupe lelo to loba na ye Kinshasa lelo en tout cas ba ye Kinshasa bakolekani mais soki na peti lisolo eza po ndenge olobaki na parcours mais parcours na nga sikoyo ntango tolongwe ntango na ye kolongwa mbandaka na ye Kinshasa ba ye Kinshasa makolo oyo na beti wana eningisi presque monde entier mais lelo na oloba na tamboli presque 9 pays d'Afrique lelo na oloba na beti ba concert à ba VIP na ba pays étrangers mais ka Brazzaville na beta concert à VIP na grand hôtel na bango Lenje bakonzi batala yo mais na ezalaki na occasion ya Miss Mama Kilo tolongo wana na tamboli ba mboka ebele na beti na bangola na beti na ba Kabinda na beti na bloc Cadena et pas boss nani Simao Louao, Simon Louao, place aux arts, la personne va monter les boss. La meilleure yamba de ceux qui toquent au coup vraiment. Tout le monde donc c'est délai. C'est délai, vraiment parcours vous allez délai. Morceau oyoyo. Et kaka liboso na molia kotia makele les alaka yondo imbaka na molia obezaka biloko bando tambola bango bazongo na internet batie na molia bon ngai na tikala koyemba te ba filmer ngai ezalaki nga na so yemba na oteka biloko na nga babombo na nga
Bah, en tout cas, les qui disent là, bah, sont filmés, bah, sont publiés. Bon, et pendant qu'ils vont attendre, pendant qu'ils filment, bah, dans l'Équateur. Bah, sont filmés dans l'Équateur, bah, filmés dans la carte avec balai, non, yemba, bah, sont publiés, non, et bah, c'est là, na ebina ma Facebook, Internet. Si on était pas filmé, on est comme que belé, comme on gagne, on est comme on lukanga. Mais garçon, tout le monde a l'image de là dans la wapi, de autombé dans la vie, ça ça et qu'on gagne. Moi, des amis. Nous, mon mi bani, mi moni na moi. Là, on a mis mon tellement na été dans internet, c'est dans l'enfant sans impact. Le monde est dans ça, on veut dire bon belé, que nous luka on va faire son bon. On arrive à tenir au mandat, puis on fait. Si n'andenge pe car le bagaro le bapé na tie molende ekokuta na papa molière solo na papa molière tina lelo ne okoma na komi na ba bureau lelo to lo babete j'ai fait former na komi pe otambo na seloni et puis là au moins ko ibanga na vie na ngana tika ko jouer na instrument na drum te na nimité mais na katsa Brazzaville na biso du conseil en fait obeta na chair de culture c'est la bêta na comédie et musique mais le président Ferré ayakate akatsarate siko ngane na zwaka concert na tango ngane na ayakate kwani ya MC asepela katende batie yo na ina komote bango ba akuta minene par rapport à biso na bango ba na moi nini carrière avancée par rapport à biso en gros ça a signé contrat ou bien rose à la babenga caché wana eza caché te rose à la babenga qui est mais na nini calendrier na ye epesité akatsa po aza ou bien na makambo mosusu ya arrivé na biso mosu babenga totu mo boye ba ekomi na mokolo yango oyo otala déjà ozwa de mbongo moko ya kala moya osala esu autre eza te moya okosufisa nde yango wana ngaka on a joué na peta na instrument wana na biso deka nanga moko nazongi na oloba kanga na joué na instrument mais non na beta na instrument te mbana nga liboso na beta na instrument baelo système ya musique générique bon baelenga système ya musique te mais babetela nga ba générique banzembo na live oyo nauti oyoka awa ezali na braza bon live oyo eza tobetaki tosalaki babengani marche bato carnaval na compte ya bahéros national na biso nde sikoyo place tokendaki point de chi nde batiaki instrument babeta ndule bana ina bato baza kobeta ndenga mpe nasengaki bapesinga mpe nasalaki mwa séquence vraiment babetelaki nga na motema moko bana ines na oza kitoko vraimen ya apprécié na sepeli nango lelo soki balobi soki totuni yo ndenge tozotuna boye relation na yo nini ebatama entre na papa koba papa koba aza artiste monene papa koba artiste monene artiste moko ntango ngai nasolaka na ye na bénéfice ya mingi papa koba lelo azopena 48 ans ya carrière tala biso lelo ngai so na beti bana ateka bomoti lelo naokende ba 28 ans naokende ba 32 ans mais yana 48 ans ya carrière vraiment c'est que toloba jete c'est que soki akangamaka na ye eza mpo ya kolobela ngai ke nga mpe nakola nakoma lokola bango baza deya bamonima nanga namona yo oluka yo ndokola po bango baza bamonima nga namoni yo oyembisi papa koba azotia bakere yo ndokomisa endolemani te papa koba yemba banda kala papa koba aza artiste akala aza artiste comédien mais asalaka musique comédie omyemta yemba adamu na eva baliaka nini baliaka mbuma yango toyebaka te te kaka mbuma wala ayembango nde bato mosusu bazwa bainteresantango mosusu likala konki grimasele bisongo ata na gisalatala makambo sikoyo ebandi bato badécouvrir yo obandi na adamu na eva okoti bato bali badécouvrir soki ya solo vraiment yo nde moto oza na plateau oyo adamu na eva eza ya papa koba mais ata motu na yo ata birono toyo baona gisalataka sentime okopesa obianga na yemba yo ozobeta obeteli so adamu na eva wana eza ya papa koba osakeme na osaka mokende na ye adamu na eva baliaka nini baliaka mbuma
yango toyebaka te ekaka nguma otama mosusu likala konke tango mosusu manga sende emanga sende nasi nabongiseni eme bango c'est ça oleka kutu ye moko otalaka yo uti na studio po eza fresh uti pirement na studio yamwana po eza deya kofonga mais nde naza lokuta mabe kala te boyoka kindu muzika yana bamessage ya sika boyoka makambo ya sika ezoya na travailler tozonga mwa moke kala mingi kaka banzela ezalaki makasi ya bapiblisité bacontrat nayebi te ogâche bacontrat wana bapiblisité wana obebisi yango ndenge nini bien yo bango moko nde babebisi bon nabebisi contrat te eloko eza naye kocomprendre na mboka na biso balela ya baartiste bacontrat bayaka contrat so bayebi toyebi eloko te bakobeta bamonta moko ya mabe soyebe yo oyebi te eleki kaka bongo mai ntango soki oya kodécouvrir to bacomprendre déjà découvrir baoya esu te bayebi ke so toye deuxième fois déjà ayebi déjà makambo nde ekende bango bapréféra ntango moto abimi bakosikosi ya repas esili bakili. Oui, c'est l'émission Star en ligne. Balobi, Tozalakina artiste. En tout cas, il y a un plateau à vous prouver de quoi qu'il est, en tout cas, de quoi qu'il est capable. Il y a une ambiance na Jeannette qui n'a TV, ambiance au bout, ça, ambiance au bas, il y a ça tout faire. D'accord. Les autres gens n'ont pas un plateau Jeannette qui n'a TV, vraiment. On les aligne, on a tout connu comme un asuka mais avant, comme un asuka au salle spectacle et puis tout précis dans beauté. Et tout comme on a les sous-sumbalais, comment artiste surtout moyen d'aller en tout cas na Katia Jeannette qui n'a TV. En tout cas, les bosso de boyoka oye qui nous musique. Makambo yo me mai. Biso to go tine de boyo préparé. En tout cas, les bosso dans la vie en tout cas. Bayaki tata makolo, bateki biteka, bafumbola ki bafufu, baniki matangu, batali kibolu, bayaka. Mais lelo na koti ont déjà des pistes. Lelo komi na mongo na. Lelo komi ko ba. Lelo oti ba. Banda kale zala déjà. Mais la minute on olo ba makambo baby. Vraiment. Déjà ki musique yeli sous somme. Spécialité. So moni baba na bana komi go beta bana na kofi yaye aga na mpiaka. Baba na bana aga na mpiaka. Baba na bana aga na mpiaka. Moni baba na bana komi go kambia longi na ndakwe. Vraiment c'est l'ambiance chez Jeannette qui n'a TV. À part wana banzembo zebe. Vraiment. Mobile yo. Apa wana banzembo zebele. Ayaya. Mbongo pase. Ayaya batombongo baniki makolo balali. Voilà eya sona kilelo ha. Bozo babilo neti. Mobile beta kitolo wenza sashe. Sangi tsalatsala. Libalo tuta kitolo bandekele. Eko malelo na tango ya makofi mama Sephora la muka olia. Babilo koza. Libalo lugaki yango yo. Libala ya matutu yango yo. Kobota mbula mwana yango yo. Dobilo zebele bozwa. Moi, ça pour l'eau, le bébé, on est pas générique, non, peut-être on est motete na moswahili lokola bebe kasi oya mongala lokola ebende ba omema mpoto awangana. Aletala bakote mama kuna bakote ya bakote ba misigere iriya ya vraiment comme animateur makata mboka o mais oui ngai na pesa ba animation na ba nakala ba mbule belé ngai tous les années
ba animation zo bima yange zo za la te vraiment malgré na ba profiter na moté na bana ko pesa na ndenga ko profiter te kwa na yeba na makamte misu ba misu ba oyiba misu ça tient ni to ya kanyi yo zo yeba misu na pesa ya musu ba finyo ka mbonga bombo mais ko lelo na pesa ba discuter kwa na biso nde na zawa nga na za na créer ba nyonso so ye na publicité na composer publicité pesi bino boto yemba so ba ondimanga na yembi so yo ye pe na nzembo za na nzembo a mwasi ya na na le mina composer ya kana composer na pesi yo mo to ba samaloba mutu so ye pe olobi te na composer le animation ya générique ya kana composer le yo na pesi selon ndenge yo olingeza musana na ya mwa za don za ba pesa na yango mo na biso na komi de ape pe na ba 1000 et quelques chants Bah, le bien explication c'est mboka na yo oza à peu près na 1000 champs lelo Jeannette Kinam TV de commune journaliste chez qui boîte de commune ba vouloir mix ba jeu la image ce que so le ça c'est moi plaisir yelo ko moko boye awa kana plateau to yo ka mwanzembo na biso sangana ngai shiki nani et oza la te mix ça biso on est comme dans improvisation on est là bilo yo ka bono lelo ba mo kana na yo ke logo vraiment oui na pesi mbote sika zali wana papa na biso Macintosh tsengo ko di dende mtabisa wana yoke loko kwa ya ga kitango aoba na ubwaka tri ifo bana yoke loko kwa bino nyoso botia attention kina metivi bokende keli boso kina metivi bokende keli boso création na motala lele totala Madame de Belé, Mama Shiki, Lenda na Motala, Ekofuta yo na Motala, allez Bakiriya. Vraiment, c'était l'émission Star en ligne, Gloire Mixer ici, artiste Jimmy en tout cas. Tokomi na suka nazopesa président na biso Abumaloba apesa bambote na bako yende ngapi na pesa bambote na mama Jeannette na Bundes na Shiki Bwata Gilles da image na Nisha Aluti ni na pesi bambote na ba délégué Michel na Bralima ni na pesi mbote na moko mère femme na pesi bisusu bambote na ngai na BMBKL Mbapulu Kumba na pesi bambote na honorable Tini Pulu l'homme le plus compliqué du pouvoir. Vraiment ce qui Congo et comme Congo et na yo na ligue des serviteurs mobimba na pesi bambote nelike papa tout bosela honorable Tini Pulu moi et loko moko boete pona Tini Pulu la yo kamo vient na ngata mta makambo ya susi Tini Pulu la bosala loko moko boete honorable Tini Pulu na yo ka kombo na yo na sangolero na mona na miso Papa na biso, na yuga kombo na yo na sangolero yo papa na mina mona na miso. Tini Pulu en tout, papa Tini Pulu en tout cas. Vraiment honorable Mayele ensemble en tout cas ya mwana vraiment ligue des serviteurs toza wana bana na fani kalunga bolenda pona vous soutenir honorable Nadino Tini Pulu vraiment artiste na ozangi balemisa duto ko pesa mbota va to clore émission na zebele vraiment au moins ça mabanga ma trop pour ane za ba reconnaissance ya bato basala c'est ça vraiment ya liboso nano so na tombo chapeau bo na pesa ya liboso papa na Molière Léon Lembalemba papa Léon Lembalemba weme bela basala papa soki bino te lelo na koma bote vraiment basala me de sikoza na bosani pe honorable Junior Lembalemba mama Liza Lembalemba abosani te boss na biso boss le Bogar Abeda Chou vraiment moi na paye aza boss Abeda Chou boss Bogar en tout cas Leli Gloire Mix à Leli nazomona kaka bato baozwana bango tour na ezoko kaka mais nayebi yanga tour eozala nayebi ekozala pa biloko ezoya ekopesaka makambo kindunguzika ekopesaka okomela Abeda Chou titre moko te nga titre nga abeta titre te nakoboyaka libanga titre esalaka baréalité soki yo makambo osalaka mabe tuti na nzembo nanga oteyamika bon vraiment mbote napesi epa mama afo nkwanga na ntaba chaque samedi dimanche na Londres napesi yo mabange ebele lelo so naolata bien
maman fossile, moi si ya papa na biso Nico Molenge, Junior Molenge, Pagi Molenge, ateli bambote na bosa ke maman Anne-Marie Mabanda, Vicky Mabanda, na bosa ke Maketa, na États-Unis ba salam ebele. Bosa na plus ingénieur de son na yote ko bosa na te ko présenter ba sincère condoléances na bato ba kufeli, vraiment si c'est comment. Vraiment, donc, na pesi mes condoléances na famille ya papa na biso Jansi Soloko. Vraiment mes condoléances. Vraiment, ils ont maman vraiment perdre notre la Jansi Soloko avec au Sansa biso. Vraiment, na pesi mes condoléances na famille politique ou d'aller au salela ou à bima honorable. La pesi mes condoléances na famille éprouvée. Vraiment na ebi ke nzamba osimaka ye muta a pesa la paye na bozo na bosanité ba mama na neti yabe ya kefina mukango mama na Brian grand gardien na kati ya Belgique moi na biso na mbele na pesi ba salam ebele na bosanité na bosanité mama na nga mafuta Solange mafuta na bosanité mama na nga Mwadi mama Liliane Mwadi ba salam ebele donc bisika bozali bambote ebele na bosanité mama na nga la baronne de Genève, maman Tété la baronne de Genève, maman Bibi Kilunda Nzinga, na bosanité Dorine Mavinga, la fabuleuse, le diamant vert, na bosanité maman Mimi Mbodo, wana baza patunanga opena oba soutenanga nga, oba apesa makambo, na bosanité champion na Brazzaville, champion Sassou, champion Sassou, moi na papa na biso Sassou Nguesso, Wamba Sassou, champion. Vraiment ici kozali, ozomo na longo lipenda chapeau. Vraiment. Maman na biso Ikia Sassou, Ikia Claudia Sassou. Ya Sassou, na pesi wa salam ebele, na bosali pe susu Konzo le bijoutier, na papa Edgar Nguesso. Donc ba salam ebele, donc to sali papa na biso te Tendai Maboko Banque, na bosani te papa na biso Eric Mandala, na bosani Général Ndenge na Brazzaville, na bosani te lisusu na papa na biso Willy Mandala, donc na Eric Mandala, vraiment na papa Eric Mandala bino nyonso apesi bino basala mbebele na yebi ke makambo eza bien kala te bokozwa makote eza ebele artiste ayebani soki abandi référence te bokotanela motongo bozala kaka na rendez-vous ndenge apesi bino kingo musique ezoya vraiment rester branché connecté sur Jeannette Kingdom TV et akopesa biso baplateforme ntango kingo musique ekobima misusu ekozala na Jeannette misusu ekozala te na Bantuka TV bamakambo tout gloire mix azolandela yango ekozala vraiment dans les bons bopesa ye confiance bopesa ye maboko aza na posa ya soutien boyebi art boyebi talent komona na yemba Bantuka ta tombola mosaka vraiment soki bozo reconnaître que boyemba yango vraiment artiste na bino aza na posa soutien ya finance pour na biloko oyo ebima eza na studio toza na posa bavideo nango makambo yango ebima po aza koteya aza koédifie eza musique moko éducatif toza na posa éducation wana ebima toka tous les 7 éducation ekozala bien makasi vraiment tosukeli bino artiste na plateau babay Benji on beat muta makambo baso ya bien mobalo beta kitolo wenza sashe elibalo tuta kitolo mbandebele omobalo mela kimbondo wenza butu mama biloko kobela bana bakonimba mama mobali wana ya yote o ya moninga ato tuti tolo ya yote o ya moninga ato lambi elubu ya moninga ato bomintaba ya yote o ya mon ato sali nyonso ya yote o ya mon mobali wana ya yote o mama mobali wana ya yote o ya moninga papa kufi atiki lopango tata mwasi kotya motema te ezali ya bane en tout cas
Merci. Merci aussi.